Simba Mosala. Est-ce que Mosala Pamba ezalaka? Ezalaka te. Yango nde bakotangela biso. Oyo bino bosalaka. Kimia. Baloba nyonso. Pema na 21. Eza epa na bino. Biso soki tokolukango, tokolukananga na maboka ba. Toute l'actualité de Kamba sera disponible. Il y a des gens qui kimia. Baloba nyonso. Papa bazaki kolo. Na maboka banani. Mais non. Ngana za prêt. O ezali. Mokili mobimba fo balanda yango. Bayoka yango. Tuko kokisa biloko wana to kokisa te. Balanda bayoka. Kamba alobi nini. Bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Kamba, une nouvelle chaîne créée en programme comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Kamba. Bref, toute l'actualité de Kamba sera disponible. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur est... C'est du nouveau. Officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct. Kamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés. Presque Kamba officiel, la voix qui vous accompagne. Vous, car le direct, c'est maintenant. Simba Mosala. Est-ce que Mosala Pamba ekoloba? Même le bema na 21. Eza epa na bino. Biso soki tokoluka. Tout se prépare dans Dieu, dans notre place.
Voilà, Papa Nabiso, Papa Nabiso a vu question numéro. Première question, question numéro 1. Le jeu concours numéro 4. Question Zali Boy, papa. A débuté la soirée spirituelle. Siko et Zali Boy. Est-ce que nous allons proposer aux 3 dates? Est-ce que les années le 6 juin 1991, le 2 avril 1960, le 11 janvier 1940? Question Ezali Boy. La date spirituelle est Bandaki. Est-ce que Ezali le 6 juin 1991, le 2 avril 1960 ou le 11 janvier 1989? Le 11 janvier 1989. Voilà, on voit un cadeau na yo et pas un papa conseiller général papa d'ici Kanyama. Voilà, $10, mettez-la ma boko. Maboko makasi alongi na ye na $10 na yo. Voilà.
Dans 5 minutes, comment se présenter la table de nos fiches. Sinon, très mauvais. Voilà. Merci beaucoup, papa. Alors, nous attendons encore. J'ai faire en direct j'ai concours. Nani akokiko bima pour le Rosenga j'ai concours. $10 c'est beaucoup hein? Nani akokiko c'est bon? Vous avez la surprise, vous avez la bouta out. Oui, vous avez la surprise. J'ai concours. Voilà. Osenaye, Boutayaka. Voilà. Papa a la image. Papa Komonan. Komonan. On est dit comment beaucoup. On est dit tant. Au Vandiwa. À Kanfouma. Nous avons envoyé par la Corane. Nous avons la mouvement de aux affilitistes. Vous avez contenté chance là. Merci beaucoup, Yaka. Oh, l'Italie, ça n'a pas fait beaucoup. Zonga. J'ai concours numéro 4. Voilà. Question numéro 3, Ezali Boy. Zalakal. Ça veut dire date wana. Ezali date nini. Te proposer aux 3 dates. Le 3 avril 1960. Ok? 6 avril 1921. Nabandoni. Quelle est la date de l'exhumation de Papa Simon Kimba à Lubumbashi? Est le 3 avril 1960, est le 16 août, le 6 avril 1960. Pardon? Autonomie. À la mars, c'est les années de 4e. La mars, les années le 25 mars. Yoka. Tu vas voir le photo comme ça. C'est vous à la table. Ma bimisa kaina ma bébé. Le 3 avril 1960, le 25 mars 1960.
Papa Simon Kimbangu a été exilé le 25 mars 1960 à Lubumbashi. Mettez ma boko. Alors, cadeau naïe, paquet de cahiers. Ensuite, par les cahiers, il y a 100 feuilles, lattes, bic, crayon, quoi encore, compas, tout les amis. Objet classique. Gomme, latte, big pesade, rouge, noir. Voilà. Voilà, mbuta na biso biloko na ye azwi yango yo azwi kaye papier ya santel lati na ye gomme crayon 3 bic na taille crayon bobetela maboko makasi ozango na mbuta na biso ye azali koremettre yo pe bapesale bokuku voilà ya kozwaka ye allez. Voyez, félicitations. C'est ma responsabilité.
Plus 84 maman. Mère de mère. Mokili bandimi
na pole Kimbangu Anengisi mokili na pole Anengisi mokili bandimie Anengisi maingani Anengisi mokili bandimie Tala monene ya Kimbangu Anengisi mokili na pole Tala monene ya Kimbangu Anengisi mokili na pole Nani ya koloba mongongo Muningisa mokili Nani ya Nani ya koki koloba mongongo Aningisi mai maningani Aningisi mokili bandimie Aningisi mai maningani Tala monene ya Kimbangu Anengisi mokili na pole Tala monene ya Kimbangu Anengisi mokili na pole Aningisi mokili bandimie Aningisi mai maningani Aningisi mokili bandimie Aningisi mai maningani Tala monene yangu Anengisi mokili na pole Tala monene ya Kimbangu Anengisi mokili na pole Nani yako kiko ningi sa mokili so Kimbangu te Nani yako kiko loba mongongo Muningi sa mokili Nani yako kiko ningi sa mokili so Kimbangu te Nani yako kiko loba mongongo Muningi sa mokili Yasolo tata tata Maman dirigeante, Sadi sona pa
S'il vous plaît. Merci beaucoup. On a pour l'effectif, il y a 70 personnes. Nateye munafinda kasambila muzongoloza fala makazizila mukela mesa bundu ya tata mwana mutia Kongo esalwe kikasala kimonekene munzaya mvimba selongela ezawelina kwenda katambuleno mupasesiza mona masemeto yadela mamuzola kwa bantu babo yezola koko kwa keleka kasiunwe kizola koka senga sisi seyengi na yemi ya misa iga upetulwenga ngenganga nzambi bisadi bini mukwikizi asima bakasendo musale kitumeni sala mukundwedi mulindula pasi za mona masemeto ubatangi na muja vangu Meluindula pasi za mona tata simo muna vaiki sabundweni imetivwa mina kwendo salukia mwanda velela kasala kwa mama mwilu yaliwatoma fokola kyo wasisa kyo mwezi mwana wezolo za mona zingwana temo munza zinza ya balembana nona sidi yeno janungana kiyangani munadungisa mahonsono nerukunu kweba kundi
kubisa lubakundi lusimbeno muna mona kembwadise autonomena mutora zona si kubisa lubakundi lusimbeno muna mona kembwadise autonomena mutora Biso basoto kumisa mokonzi wabakonzi kimbangu. Alléluia, 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 Alléluia.
Qui est
Langa, uwalanga, mweselanga, ganinga
Voilà qu'on recule l'homme. L'homme à toute place. L'homme à toute place. Allez, l'homme à tout. L'homme a besoin de 5 minutes. 5 minutes, l'homme. Maman, dirigeant.
Poussani, bokanga ba vite oyo. Pesa fish wana awa. ezali ya biso ya kotosa mibeko ya nkamba yeyele boyebi yango malamu biso tozali bana kolobe bana ya botosi epai mokonzi azali kolanda soki tozali kobebisa mobeko ya Yelusalemi ezali malamu tokati mingi moyini ezali malamu tozalaki na bino awa ntango tozali kobeli eske bayaki donc voilà Kolofuma 5 minutes à vous. Come
Soki bolingi bokoka Thank you.
ekolo ya Yerusalema. Liloba nanga ekolekasa ekolo ya Yerusalema. Liloba nanga ekolekasa ekolo ya Yerusalema. Bana nanga Yesu yokobo mama mosela Yerusalema. Sase ya ekolo mama ya Hello,
Mais n'oubliez pas, l'objet de la production, il y a Torah, il y a maman. L'objet, même de la 6 heures, 7 heures, 8 heures, alors, 9 heures, culte. Tenue officielle, chaussette mais bon moni. Voilà ndenge tokozala biso tout. Olati, Céleston, chemise, toujours chaussette. Il y a district, il y a Funa, Bapes exemple, félicitations. Ainsi prend fin la journée d'aujourd'hui, la soirée d'aujourd'hui. Ainsi nous invitons Papa Richard Lissika, conseiller général, de nous conduire à la prière. Ceux qui sont ici, bosunga biso wa bokanisa bakiti. Ata bo remema te mais biso toza obligé to mema. Merci papa conseiller général. Na kombo na tata ya mwana pe tata molimo santo papa Simoki Mbango Kiangani nzambe na biso isi monene na bino tala biso bana na yo ya koreki ya mokili mobimba tomati na mboka ya bule koyoka libiangami na yo nzambe na biso mingi tokomi na esika oyo fête na biso dans quelques heures, dans 1 heure et quelques minutes, mokolo monene oyo décida qui était retraite kota pe koreki botama papa tozalaki bato ya mabe tout na bisika ya ndenge na ndenge yo lokoti biso po bongisa biso papa komisama yango wana mpona kolakisa modèle ya fête ko annoncer bana na yo tosanganaki lelo na concert papa ozalaki na biso ne bandeli ya programme na makambo ndenge na ndenge tozwi yango tokomi na tango oyo papa limbisa biso soki likambo mabe esalami na esika oyo
opesa biso mobeko ya kosilisa na 22h. Kasi tolekisi moke ezali kaka esengo nde eleki biso yango toza koluka kaka mapamboli yango tosengo limbisa biso soki likambo mabe ezali. Tokomi na suka ya programme pour que tokende kobongama mokolo malobi toya kosala mosala no monene liboso na bino banzambe na biso. Papa biso na biso okabwana yo okabwana mutu te mema mutu na kimia sika kolala tozo makasi toka koya tozali pe na mingi bazana nzela nano ba komite na mboka bule pona koya kosala mosala bongisela bango bako kokoma o baza kokota o baza kobima tosengi ka lipamboli na bino o elingi bino nzambe na biso boza na biso kobanda lelo kino suka molongo na komona bimisat tata mona pe tata molimo santo. Amen. Donc le malam pour la lobby. Sengo papa wazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Est-ce que mosala pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukanaka na maboko ya banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be alobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisango banzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des Pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki aloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukanaka na maboko ya banani naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki oyo elobi nkamba oyo komwana na mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be alobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisango banzisa.